wata na bia ozola la boendeni bake finga opena lisoko ekuba. Donc journaliste oyaza vraiment tema mabe. Vraiment. Okoki ko imaginer hein Judith. Ozo finga pena muninga lisoko ekuba. Donc soki aza pose rituel linga il faut lobako ba balinga mbali bongo te oyebi so linga mbali faut la moi gentillesse mo boye moi ba mbote ba ni so za na numéro neta singa biso ba journaliste to za na ba numéro ba président. Toko passer parce que pour nous on munoko na yoana c'est comme ça za posa azelo komo boye pa et pas wata. Comment est-ce qu'on finga wata vraiment lisoko ekuba. C'est pas tana trésor pour tout ba yokanaka bien. Comment est-ce que yoko kende ko créer eloko moko lukuta ke wata linga boto la trésor pour tout moi si. Donc yo ozo kize moi ça trésor kazandumba. C'est ça non? Ozo kize kazandumba. Oui également. Également vraiment vraiment ceux qui bisika wata za to madame Poutou azam vraiment balanda procès réputation basomba ngote et na kata média ezota ma partout ne libanga TV tela maka. Et so mutulolo azo finga moi si ya trésor Poutou azo manquer même na trésor Poutou respect. Donc on a causé ngabaki les droits balanda makamniza nde ba mso balanda bango pe balanda procès na bango en tout cas non senga ebisika ça soit fongoli moi chaîne na ye pona ko finga batu azwa gas e bakena ko finga wana chaîne na ye kangama donc mais très impoli moko mbanga ndembanga ezani nango ezaka kino aya kitanga uta goma kuna do ayebeta koloba lingala te ma beti nanga koseka te place oza ma mama ayebeta koloba lingala te innocent bandolo baka français. Donc innocent azaki garçon moko respect mais tellement amati qui chassa eye et matisi mafuta et loba nango et matisi mafuta donc on comprendre te ezani nango ezaka kin yango commissaire munoko boetoni a commis très impoli makasi azo respecter ba ene na été fali pour pas ene na yo ata oyebi lelo okoleka e jamais yena innocent na guest bayo kanakate tellement mokonzi fali artiste na biso fali plutôt ba a sepela mingi na gaz mais siko ye innocent na gaz ba okanaka te peut-être ndé yango rando wana innocent mais yango tie pas fali eza bongo te. Non, le bac, rando on a on a fallu te parce que y en a gaz baza ba de génération moi tu comprends. Donc rando na bango na problème na bango na gaz ma wete akoko ta fali pour pati. Hein? Parce que ndeti ye peto ka ke faire rigola a sepela na ye. Oui. Bonjour à tous, place nyo sobozo landa biso toujours na kati ya Libanga TV, Libanga Show, et l'on a journaliste na bino moko ya pembe. Donc moi ça pemba zanga lisumu toujours nazana pona komemela bino ba information lelo tozolo bela sur actualité. Bonjour na papa Dave place Aza, bonjour na maman Betty Masengu, maman de coaching solo grâce à maman yango bomoni Alrib Kapinga moi ça pemba zanga lisumu liboso na bino na émission na biso lelo ya actualité tozolo bela sur ba journaliste na ba chroniqueuse ya internet ba respect ezate na internet na biso ya lelo respect ezate ba journaliste na ba musicien koto bazo bomana donc moi ezate na ba makamba soni ezoleka na ba internet na biso mutu asali chaîne na ye azoluka ete balanda ka ba chaîne na ye azotia ba titre moko ya mabe na ba émission alobeli makambu mususu mais titre oya te titre moko ya lokuta titre o ezalaka te olobeli makambu mususu luka titre bien tia tant toko tanga titre na akoti pe na kati ya émission amoni ke non titre na yo eza ya solo mais Judith ntona comprendre te
na kati ya ba internet oyo ba chroniqueuse oyo ya lelo oyo bazolobela oyo bakomi kokosela bato ba makambo na façon moko toyeba te ozomona ngo ndeni. Bonjour Judith. Bonjour journaliste Nabisomo ya Pembe Kandobi ke moi sa Pembe Kapinga et na pesi sous mot de merci na pesi na téléspectateurs voir la émission lelo dès que ça partout au monde babi ne Libanga TV de Bangande makambo. Donc na Libanga TV okomona makambo bien ba actualité ya bien ba émission ya bien na pesi ba téléspectateurs nyonso mbote et na pesi sous mbote mingi vraiment et na confiance au sali ke benga na émission na yo ya lelo. Ok, merci. Na émission na biso à lelo tozolobela sur tozolobela vraiment sur actualité o eza mikolo na actualité ezoleka na internet bazotia ba titre ya mabe na ba émission neti par exemple Mida sope Mida to ebiete sope nani Mida Taylor bon ne ebi pe kutu te aza Lopez pour na ki ba Taylor ada me to mona ka photo ka ya king o mona mobima na ete donc Mida a popoli héritier na façon moko okozwa idée te Judith na nga yebisanga nanu o moni makambo ndeni. Vraiment na kopé ça non héritier bisika zambote ya mingi nebi ke aolanda biso na kati Libanga TV babi ke Libanga TV ba misia bien balanda biso et na pesi mbote bisika za merci Kapinga pour la question posée nga so moni que journaliste mon robot babi ma chroniqueuse musale be baliko na bango musale be baliko na bango yo zawana ofongoli soit disant moi chaîne na yo po ofinga ba musicien ofinga ba journaliste ko ba mama Betima Sengu donc ofinga bango en tout cas eza malamu te so za na posa ke no musano ke liboso e ba no ko respecter bato parce que na kata chaîne o yeba ke musicien oyo ofinga yene akose lo bezi musicien oyo ofinga et ça ke na chaîne na yo balandai mais lelo ofinga netu wata tala ke héritier ah oui tu pas ya sonne pas papa na biso we rason azali misemine na beta ba wenge mukienzi maye mais mi dana to ebité so azaki journaliste na ina so na ifasi ke na ebité ya ça qui journalisme ngo wa peut-être ça ka ba chroniqueuse na biso internet aye na eka lelo le bi ala muki sans formation sans nini ya ngona zolo baba n'importe quoi donc ce qui ke a ofinga wata en tout cas na ko ebisa atika pour héritier aza musicien munene na mboka oyo auti na groupe oyo munene ya we rason et aza ko continuer carrière solo na ye en tout cas ce qui a ko finga ye bato belé ba luka ba kota makambo na kati mais nga mituna na nuwata vraiment na bi porte parole na yo aza wapi no mona ba bureau na yo te bozo mona baninga te Gloria Olanga kanyi munoko so ata bimi te soki abimi donc akobandela lisute nzambe na ngande na linga na wata na bia ozola la boendeni ba ke finga opena lisoko ekuba donc journaliste oyo aza vraiment tema mabe vraiment okoki ko imaginer Judith ozo finga pena muninga lisoko ekuba donc soki aza pose héritier linga il faut lobako ba linga mbali bongo te oyebiso linga mbali faut la moi gentillesse mo boye mo bambote baniso zana numéro neta singa biso ba journaliste tozana ba numéro ba président to ko passer parce que pour nous na munoko na yona c'est comme ça za posa azelo komo boye pas et pas wata comment est-ce qu'on finga wata vraiment lisoko ekuba c'est pas normal vraiment et là on senga na héritier wata na baby sika olanda biso en tout cas faut azwa makamo na maboko il faut en sérieux vraiment to monique bato mususu ba journaliste na biso mususu ba fingi faire rigola lelo faire rigola aron bon justice et pesika wata olanda biso en tout cas moi surtout éviter comment on comprendre comment les mida voilà mida sope bisika za je sais pas bisika mida soit disant mida bama mida Taylor non il va péter tchaka siko ba photo mtu poani Taylor tcha photo mbimba to monat vraiment non senga eso kaza mwasi aza journaliste loko abiso na kati Libanga TV donc acha ba statut na ye acha profil net to moni point après a fini wata soko okata kanda mwana po na show na pe to la journaliste na imoko soki comme on est sous nani miko journaliste na kututé déjà ça le mois après parce que ye soki batu baye na chaîne na ye bazo memele batu et na représenter mission na mtoté ko yela nga batu na te baye bana te yo za son photo osala na nini awa na kin kutu eloko sala eye bana te tana nbiso o mona eloko nga la ti fondation maseunde makambo ta mama Betty fondation maseunde bana na ye na fondation oyo o mona ngane na panzelo misute grâce à mama Betty mutu asalike na panzela o mitu na bia
oza eloko te. Donc tika makelele fanda kaka na ba chaîne na YouTube makambuzo salana tika ba artiste ba fanda kimia soza posa ko yamba bango te. Tu laisses parce que ozana occasion ni moyen moko ko futa kutu ba journaliste na yo te parce que ba journaliste te ba komo kima o mona ngote vraiment na kati mo lobate na komo na pe parce que peut-être intimité mo ezaki na kati ou bien wata boye nde siko alingi a récompenser wata na ndenga rofinga wata mais wana le fait yo finga wata masoko wata c'est que yo mona ngo pour ngeza na yebi masoko wata te rofinga wata te respect bisika za mais yo le fait to finga e bon c'est que wata boye po bino basa poto bolanda ba musicien bolanda musicien de bolingo kita carrière solo ya wata boye kana wata aza musicien munene auti na orchestre munene pas au continuer carrière solo no ya bien donc bisika yo za soit disant mita so mida so ki mida donc to e bioté sika ko fingela biso wata na Congo donc na 13e putu a comme ko kotsa ba ronki donc wata ayembela na nzemo mo yango na nina tu na ote azabiloba loba la fille en question donc non, imaginez même pas comment est-ce que tu as causé audacité boy. Oyebi très bien que wata na trésor pour tout bayo kanaka bien. Comment est-ce que yo ko kende ko créer et lo comment ko lukuta que wata linga boto la trésor pour tout moi si. Donc yo ozo kize moi ça trésor kazandumba. C'est ça non? Ozo kize kazandumba. Oui également vraiment ceux qui bisika wata zato madame Poutou azam vraiment balanda procès réputation basomba ngote et na kata média ezota ma partout ne banga activité la maka et so mutulolo azo finga moi si à trésor Poutou azo manquer même na trésor Poutou respect. Donc on a causé ngabaki les droits balanda makamneza nde ba so balanda bango pe balanda procès na bango en tout cas non senga ebisika ça soit fongoli moi chaîne na ye pona ko finga batu azwa gas e ba kena ko finga wana chaîne na ye kangama donc ba kanga même chaîne na ye mo poto zelo côté yo ebiteka na poto na to kotinda pe batu pe kuna bakangisi okuna yo kasi ndenga za na poto ndengo za na poto wana vraiment yo finga musicien moko na poto na batika bon kapine ebite asala msani na poto faut eba peut-être poto bibembe vraiment poto bomba te biso ana tika ba na sana poto na tantina biso na poto na zimusala nzoka nde abokola koko vraiment abokola koko moboya kola ke mida vraiment degré to senga oyo biso musala osala na poto po fingela biso wata et po fingela biso mwasi a 13 ans putu oyo biso que non tine so tamba WhatsApp publier ko na ba Facebook ozo boya ba journaliste ya kin ozo boya nzambe nanga yo boya mabeti yo anani fondation lokuta makasi tano eloko mama bimisi yo depuis ozala anakin to moni eloko bimisi te ataku tu pousse apamba ozana ngote so ye a olala na flat ta la flat eza ya yote vraiment na migo migo ma Miko dans ses amunene outi et pas au babenga Google vraiment yo boya Miko yo Miko ta Miko a loko liboso mais yo liboso Miko a loko te outi pas mais c'est Google donc andima ya confirmer la première position et le bail mon tout montre donc yo a loko te place oza non senga no mama respect na Congo na respect na batu na biso akini parce que bango nde vraiment makambu bino kuna na poto en tout cas te bi msalo sala te mi batela pembe bono pour place oza soko lua flat soki wapi bako kotelo ti na flat wana po ba rééduquer bien parce que oza mal éduqué vraiment oza très impoli mi da Taylor ngana ebiso oza très impoli conseil na pesa yo tika lokuta na ba titre ya ba émission na yo luka ba titre bien ba olanda pe ba émission no soko za posa ba vie ebele zala na bagage yango ne na loba omoni ko za bagage te okomo kosa ba titre lokuta po batu balanda ba émission non c'est pas bien eza ko bebisa valeur abaninga ozui OK oya finga ki oyo bolanda oya fingi boye bolanda ba botoli trésor pour tout moi c'est héritier non c'est pas ça beaucoup la kana lokuta boye te eza vraiment bien te eza dignité ya batu bo bebisa ngo c'est pas bien pour na biso ba chroniqueuse ya internet comme yo pe ko sala makambo wana te po oza eloko te ko boya ka batu te mademoiselle maman na ngai Judith tunanga nini nzambe kime jana makambu ya vraiment comme lisusu nani falina na innocent ezobela te ya lobelanga nanu ezani nango kongo na biso mukika ya barando rando ezani nini
Vraiment, et ça, Makamoto, Kango Mingi, na ba média, même na ba émission, et na ba papa, na biso, na biso, ba journaliste, et biso, na ba plateau, Toyo Kaka. Et là, on s'enga na innocent, vraiment, droit de noces, Vraiment, c'est ça. Donc, Mukolo, Aza Mukolo, et tiens, Mukolo na place na yo, vraiment, au bandi Makamango Sika. Ce total, vraiment, Fali, Poupa, Aouti na quartier latin, à Sali carrière, na quartier latin, et le monde entier, bandimi, azuba trophée, azuba Makamo ebele, peut-être yo kutata moitié vraiment, à moitié même pas. Pour nanga à communauté moitié vraiment ta moitié au communauté et vraiment non senga yo vraiment au pesa Fali Poupa vraiment bisika zona pesa no bambo tebele au respecter parce que vraiment Fali na kolakso musala lelo obeta mo nzemo mi balé yebani me yebake yaya no akoyeba na plus que parce que total le na ba musicien étranger to so betelo comme on a diamant et Alexis pe diamant ba pas total sur na ba nye couleur a betina bolivia donc Aza vraiment muto makeno lelo il s'en fout à respecter à manquer ma respecter bisika wa kocha Fali vraiment eza bisika malam parce que vraiment ceux qui azo ko continuer ma public et biso nyo so ba journaliste c'est toza vraiment na totel les mélange makasi ya Fali vraiment en tout cas non sengaye aiba ko respecter mikolo aiba vraiment ko respecter Fali parce que Fali aza na équipe mobimba oyazo kumba vraiment Gola kuto yemba lobi qui est derrière toi donc je dis toi non mona ke mutu moko aza na sima innocent ndazo pousser pour alobela artiste na biso munene boye Fali Poupa ba makamona manquer respect yo zo mona ngoneni c'est que mutu moko aza sima n'est-ce pas. Ah merci madame nakoloba vraiment que ceux qui mutu aza na sima innocent au salazo ko conduire vraiment mabe makasi parce que le même azo manquer Fali Poupa respect et de même que a manquer respect oui c'est ça donc non senga la mutu azo tinda innocent a manquer Fali Poupa en tout cas atika parce que balobi lobby na yo oebité peut-être à mon le azo soutenir innocent na ba bêtise et lobby innocent peut akobalukela voilà c'est ça le non senga que na mutu nyo sayebi ke ala sima innocent en tout cas a mekampe ko pesa innocent ba conseil aeba ko l'accent malamu ba conduite bien et non ayebisaka ye que non le ba bona Fali finga bona Fali parce que nebi ke na Congo la biso makambo belé parce que moi la paix le fait azo lo bazo banga mukolo te kando le bec qui est derrière toi c'est qu'il y a quelqu'un qui est là azo fula voilà azo matisa ma voilà voilà non senga na innocent ayoka batute batu batinda été en tout cas à respecter Fali Poupa comme yaya naye comme grand frère naye et ça la biso vraiment bien makasi mais nga na kamu ceux qui mutu moko aza na sima innocent donc no senga na bino ko sa lelo ko wana tetika ko appuyer bon favoriser les maltais parce que keba malane ko zongela yo pe ya lelo tanga zo vimbela grand prêtre pe boye lobi pa ko a cause courage pe a ko telemela parce que ozo côté la ye oza na sima naye mais nga jidit ntwana okamwa nazo tuna vraiment tant innocent abandaki musique abandaki poli vraiment moi moko respect moi timide hôtel elongobi oh elongia ba malamu mais mikolo akomi très impoli moko mbanga ndembanga ezani nango ezaka kino ayaki tanga hôtel Goma kuna donc ayebeta koloba lingala te ma beti nanga koseka te place oza ma maman ayebeta koloba lingala te innocent bandolo baka français donc innocent azaki garçon moko respect mais tellement amati Kishasa eye et matisse mafuta et loba nango et matisse mafuta donc non comprendre te ezani nango ezaka kin yango commissaire munoko boetoni a commis très impoli makasi azo respecter ba ene na été Fali Poupa za ene na yo ata oyebi lelo okoleka e jamais yo koloba nini pona likambwana. Vraiment merci na sengara na lo bakando utuluba innocent munyo sayiba ki aza mona mora za poli mona malamu po autu ko bima na concours ya Vodacom na maton wana to ebaki parce que na Congo to ebaka innocent c'est grâce à Vodacom et le loto ebi innocent et maintenant innocent ya ye na kata Vodacom Fali Poupa zala déjà na kata musique na ye ya ba ye a kuti da Fali déjà prêtre déjà ya ye na sima kuti Fali prêtre
mais grâce à Fally nde pas zu ba pa mususu azu pe ba idée mususu ya ko tourner oyeba ngote alanda pe ba nzembo Fally bo kansa neti alanda ngote alanda ka oyeba pe ba idée moko boye na kati wana omona ngote vraiment rien on a lobité na lobby boy ye to bien na voda comme to bien na musique mais Fally to bien na musique na quartier latin un musicien moi mouné na kati ya quartier latin et jusqu'aujourd'hui azo continuer carrière na ye mais ye innocent to bien na Congo uti mboka na Goma na Congo Kinshasa et pour na Vodacom. Grâce à Vodacom de a commis star lelo et a koki ko manquer Fally pour pas respecter jamais. Donc a ko manquer Fally pour pas respecter en tout cas faut ay ba place ni ya ko tia Fally parce que Fally aza le bac non Fally aza muke yenda aza muke libosa Fally parce que concours Fally a beti na musique innocent ko ki même pas jamais. Vous comprenez ba concert a miné ni Fally a beti ba mama miné ni Fally ça na mboka ba jeune lelo modernisation et depuis Fally à côté na 5e génération et non senga na innocent en tout cas ay ba ko respecter Fally Ipupa so ka respecter Fally Ipupa en tout cas Congo to sepela na innocenté et ce qui pende na uta ki ko ba ke mutu azo tinda innocent alors ça même parce que nenga zo manquer Fally Ipupa lelo et ndenge pe lobi a ko manquer respect. Oui, tellement que yena innocent na guest bayo kanakate tellement mokonzi Fally artiste na biso Fally plutôt ba a sepela mini na guest mais siko ye innocent na guest bayo kanakate peut-être ndé yango rando ana innocent mais yango tie pas Fally eza bongo te. Non, le bac, rando on a on a Fally parce que y en a guest baza ba de la génération, moi tu comprends. Donc rando na bango na problème na bango na guest ma wete akoko ta Fally Ipupa te. Hein? Parce que ndeti ye peto ka ke faire rigola a sepela na ye. Oui, donc c'est que faire mtoza ko appuyer les malana. Non, alobela Fally bongo. Non, tokoko ta kati ya makam na bango na faire rigola na Fally te. Tozo lobela ke non affaire ya innocent na dengazo make Fally Ipupa parce que dimanche ngalanda ki émission ya faire rigola na plateau na RTNC papa mama milolo alobi ke ye azana problème na ba musicien mon côté ya Congo a sepela banzemo na bango ayoka ka bango. Pour mais ça que innocent aye bande ko respecter mikolo tu vois so baza problème na guest bango baza bala mike esuka na génération na bango et non aketi na ba supérieur na ye na sens no lobela jamais akoko tellement Fally na affaire ba yoka na te soit disant ma problème na bango ye a s'impliquer na kati non e ba bande ba problème bango ya zala kité et alors atika ne que non en finga Fally parce que faire à côté non on a faire écoute un problème té parce que na plateau la a kangisi pour apporter correction aza muto ba polémique té que non muta finga non alanda ka be miso faire mingi dimanche na ki faire na plateau na moni place au atkai ko finga mission moté les contacts bazo piéger azo répondre poliment et non le on ensinga na innocent azala capable et azala conscient na makambu au sala pe le bito mona non Fally Ipupa za mabe Fally Ipupa mais ndenga zo finga Fally Ipupa lelo ba mona ngote bozo kate a ekoma komi pe na makala neti Gloria Hollande bokomo lela o prezo asali mabe o asali bo donc conseil na pesa bino innocent esika oza tika ba polémique ana Fally aza grand prêtre donc soko zana ba makamna ona guest bosila na entre bino na guest na moni ke to komi na suka ya émission na biso bande ko balandi bo moni information sur to pesi bino maman Judith toi la journaliste malobani no ko ebisa ba téléspectateur. Merci beaucoup, merci na ba onyo swa utolanda biso toujours na kati Libanga TV et na ba ke na kati Libanga TV bo mona makamwa bien la naturel vraiment lelo azala ki na plateau pas moi ça pembe kapinga donc a invité qui na plateau en tout cas na pesi bino nyonso partout au monde au baza kolanda biso na Libanga TV bo s'abonner ka plus na Libanga TV pour que makambo ezala kitoko et na pesi mbote na vraiment non to comme vraiment na suka mais non senga kaka na Amida oyo a fini vraiment héritier mingi non senga kaka na Mida Taylor bisika za na poto na mbiki Hollande na Libanga TV atika ko finga ba musicien na biso na Congo même ya Congo te même ya partout ayeba ko respecter ba musicien na biso parce que grâce à ba musicien ba côté les ba base national et ayeba pe ko respecter ba journaliste o ba ça ele musala ezate que non ba c'est le musala au monde te statut mutu mozu te voix na yo en tout cas bongo eza malamu te fu oyeba ko sala musala ndenge ezo
ko senga et non senga sous conseil pona innocent et bisika ozana ebi ko landa biso ko s'abonner na Libanga TV o ba ko respecter bayaya hein en tout cas vraiment innocent ozamwana obandi carrière na yo sika po koma musika lokoba papa na biso ba lombo bazala ki ba madilu en tout cas faut respect ezala omona ke carrière na yo ekokende malamu eza te ke no yo ozana po finga mikolo parce que ozana mutu moko aza ko epole yo azotinda yo na sima en tout cas eza malamu te na ko senga mingi vraiment na bureau ya Wata Watanabe donc grand musicien ya mboka o en tout cas kolala te ibisa bureau na yo bazala toujours connecté na ba news en tout cas réputation sur ba YouTube et baby internet vraiment et baby makasi na osenga ke bureau na yo balandela makambu donc esenga que soko mone loko no na mabe okangisi pe olandi bon awo kanisa baleki opele le côté soit disant pour l'équipe bango le côté alors osenga na yo ebisa ke no bureau na yo bazala wana en veille pour na kolanda ba news nyonso ndenge zo le kandi biso to découvrir yango to solo yango sur le na plateau na kosenga que bureau na yo en tout cas ba landa makamu na yo et ça biso bientôt comme vraiment na suka na pesi vraiment famille na nga tout famille tout donc ma maman chérie Séraphine bisi koza na pesi mbote mes petits na lingi bino mingi na pesi bino mbote Aris Ndaya na France babi ke yo makambo yo sabuna chaque jour émission na biso na pourquoi otala ka chaque jour funa boaka yo papa qui va depuis Bruxelles na peso mbo TV na ngamoko na Allemagne na bo tanga comme po na bo créer le problème vraiment bisous bisiko zali et mon boss vraiment et mon boss jeune oh alingi ke le biso ba journaliste na yeto la kisaka ba makambo tout monde na monde entier grâce na ba bina Congo musala pa mais la raté mais ya senga biso le hote vraiment papa daf na peso mbo na la Queen Mada maman biso mama chérie moi chapembe ya toi pour ça courant ezananda côté maman Betima c'est mon babi fondation yango yo soit disant na ya yo mana poto to mona te na Congo pelote soye ozonge pa parala bino bazana bibu ozonga vraiment kuna meye vraiment fondation yango yo bochaka le boko po ekimalamu et bébé Davina bisiko za gros bisous na sepeli susu pona invitation na yo na journée ok merci beaucoup bandeko balandi na moni to comme na suka émission na biso eloko ngana ko pesa conseil na ba artiste na biso balobi ya ochetotie héritier ozawapi ochetotie olali balali yo donc telemisa batu na yo basia na yo donc luka omona moyen nini okoki osala basambwisi o makasi esalinga bien te vraiment lisoko ekuba pona nini ntina niveau wana donc luka solution omona mida wana donc mida Taylor lukela e vraiment solution biso to sepeli na makambo wana te na pesi ba merci na cameraman na ngai na pesi ba mbote na nga na papa Dav Mbama ba mbote na nga na mama Betima Sengu mama Nde grâce à mama Bomoninga liboso na bino na pesi ba mbote na nga na Joyce Daveline Mbama na pesi ba mbote na nga na Mado Nyengele Julio Nyengele Tudibi Nyengele na pesi ba mbote na nga na famille Kapinga Mubimba na pesi ba mbote na nga à mon papa d'amour papa Augustin Joseph Nyengele na pesi ba mbote na nga na mama Charlie mama Charlotte basanga mbote place ozali na pesi ba mbote na nga na Meti Noir Mike Bo la place oza bambote belé na bosanité muto asali ke nayeba na pena mona mama Betty na peso bambote Dino Becherer Mbaku bambote place oza bandeko na nga nyoso bino batu balandi biso bambote au revoir.